Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna. Bonjour, bande konabino nyonso ya Réflexion Lumière Kambulu. Ngai ndeko na bino Béton Esther Béton Mukwantombolo. Naye ko répondre na question on ndeko na biso alobi Mado babali ye aye kozwa mobali ya semeki na ye. Alors yango nga nazo répondre na question wana pona ngai par rapport na nga onga na moni eza boye. Mado aza mwasi mabe, mobali pe asi mabe. Même si toko koloba exemple que babanda kokuta na vent, mais toyebi te po eza point d'interrogation. Tango baye kobala na kati ya libota moko ifale batika. Lokola Mado abali ndeko ya mwasi azalaki semeki na ye Céline. Jamais ye akokondima akende kobima na mobali ya semeki na ye. Eza mabe pona nga ndenga aza na zemi wana mieux faut alongola po 1 atandimiki akobota akokufa ta mosusu na kobota ntango mosusu ekoluka trouble na kati ya famille ekokoma balandela yo ozwaka mwasi na nga oke ayo pofu na nga boye ekoluka liwa seke na mobali na mwasi baza bato mabe. Option mosusu nga na moni soki Mado aboye kolongola zemi mpona Céline mpona nga nakokotika soki bakokende kobala na mobali wana bakei mpona kokontinue mpe na mobali wana te ntango deja sa alali mwasi ya ndeko na nga asente ye mpe na zemi eza comme si abimi na ndeko na nga libomo moko alors nakoki koautorize eloko wana te na shabamba ya munyu nakoki koautorize te. Yango nayaki mpona répondre mpona opinion na ngai eza ke mobali aza ndoki mwasi mpe aza ndoki zemi ekoki kobokama te ebotama ifale alongola zemi bakabwana mpe aza na respect te aza ndoki chor 16 ma chérie ciao nalinga bino makasi bye.